Bon, ndenge bo landaki na etando ya eke confinement ya commune ya Gombe ekobanda lundi o tozo kobanda o kobanda lundi na tongo moto aza na nzela te kobanda lundi ti le 20 lundi ezali le 6 avril donc il y a un confinement le 20 avril c'est tout fungoli. Alors confinement wana eza na tina nini tina ya confinement wana ezali pona esika maladie ebandeli na Kinshasa donc foyer ya maladie ezali commune ya Gombe. C'est vrai nakati ya Kinshasa maladie sekoti ba commune nyonso tozana bato basi babeli bokono ba commune mingi na mikolo tozana bato yo basi babeli bokono ya coronavirus mais foyer na yango esika yango ebandeli ezali commune ya Gombe esika baka ezali mingi esika bata maladie ya coronavirus baza mingi ya bokono wana ezali commune ya Gombe yango wana na ba scientifique notamment docteur Muyembe to Sololi to décider to confiner commune ya Gombe comme ça et que permettre na ba équipe ya riposte au baza ko landela makambo ya bokono wana bakoka ko tala pembeni penza na ndenge elongo bani bato yo basi babeli maladie wana na bato yo baza nzinga na bango ba contact na bango ba meka ko fouiller bango ba meka ko dépister bango comme ça tout quoi ko circonscrire maladie wana na Gombe et pendant ce temps ba ko sa kaka la Gombe te ba ko kende pe na ba commune nyonso oyo bato yo baza na maladie wana baza na ba contact na bango ba fouiller bango ba fouiller ba contact wana nyonso asali ba dépistage comme ça to yeba ba nani oyo baza kacha baza na bokono wana comme ça to tia bango pembeni to banda ko traiter bango to l'état azo bango en charge donc ali méthode moko malamu mingi ko permettre biso to ko koye ba banani basi ba big bokono anani baza na virus comme ça virus ekende musika mingi te ndenge ke na mambo ka mususu. Bon, confinement, d'abord, bandi na ba monde nyos, la mikili nyos ya mokili en Amérique, ils en Asie, ils en Europe, ils en Afrique, et même na biso na Brazzaville, basi ba banda confinement na bango ko banda avant-hier. Nakati confinement na confinement ya ville ya Brazzaville ezali total. Mais biso to sali confinement kaka ya commune ya Gombe. Commune ya Gombe c'est vrai, ils en a ba société ebele administration nyonso eza na commune ya Gombe ba services sociaux de base nyonso eza na kati ya commune ya Gombe mais ceux qui te confiner Gombe eza lokola to confiner presque Kinshasa mobimba à plus de 70% parce que misala nyonso ezali na kati ya Gombe ba environ 4 millions de Kinois ba utara Bakingasani, Kisenso, Bandalungwa, Kitambo, Ngalema, ou na koya ko sala ba négoce na bango, ba business na bango, ko sala ba démarche na bango na bureau ya l'état. Donc ba kovana pe na ndako. Objectif na biso et ali ba vana na ndako. Ne baza ko senga partout au monde baza ko senga na bandeko ba vana na ndako. So vana na ndako, maladie yo betelo porte te koko. Va na ndako ko éviter aux maladies. Maladie wana eza ko iya na contact oyo toza ko zwa na baninga. Moni so moto aza ko loba na maloba na eza ko bima eza na ba postillon eza ba so ya mikemike mona na kate. O mona ngoto o mona ngona na microscope. Alors ba postillon na so ko zuyo na loboko wana tango leksa na monoko na zolo to na miso
Alors maladie wana pe côté liyo yo pe na tourna yo OK au lobby au sololi na bateau ainsi de suite maladie eza ko panzana eza ko tambola à Kinshasa tu as 14 millions d'habitants les singeli to mi batela to ye bandiri ni ya ko éviter maladie tata mokonzi ekolo alobaki tozala na distanciation sociale tozala na distance il y a minimum 1 mètre pour na mutu aza koloba musika na yo moye ba postillon wana et côté là on a nzoto ezati donc il faut to batela mibeko bakonzi baza koloba tango to confiner Gombe équipe ya riposte et ko circonscrire maladie na kati ya commune ya Gombe baka ya malade pe ya ba contact o bango bazana yango bato bazana nzinga na bango et ekolandela baninga nyonso o basi ba koy na maladie pe ba contact o bango bazui en dehors de cela bandeko yo bamoni ke azana moi symptôme moi mutu pasi moi malili na nzoto moi rhume moi kosu moi sens ya go ezate bakoki kobenga ba numéro oyo topesaki eza ba numéro 101 109 et puis 110 ba numéro wana soko bengi yango équipe ya riposte ekoya kokamata yo esali yo ba examen pe ebandi kopesa yo traitement wana eza ofele tata mokonzi alobaki yango et puis prise en charge il y a bato bazui bokono déjà ya coronavirus ezali pe ya ofele. Bon, tolobi Gombe ezali épicentre il y a maladie ezali esika nini maladie et bandeli eloko nyonso ezali ezaka na ebandeli nango ezali esika yango ebandaki na Gombe awa place tomoni baka ezali mingi bato baza na maladie wana mingi baza na kati ya Gombe mais maladie esi ekoti kola yango eyaki na nzela ya pepo ekoti na Kisasa awa bandeko bazwino ka bandeko na biso bauti na bapoto bandeko ya tozalaka na bango baye bazali na ngokuna bayebaki pete bakoti na maladie esi etamboli na mboka mais maladie wana etamboli mingi eza na Gombe mais na bacommune nyonso etikali parce que na kati ya 109 cas oyo toza nango plus de 30 bazali na Gombe na bacommune mosusu okota mibale Motoba Sambo tout ça et puis maladie wana babi elingi malili mingi bato bazovanda mingi na kati malili eza okotela ngombo makasi alors tolobi to banda na Gombe et puis à partir ya Gombe équipe ya riposte ils ont reçu la incursion dans la commune nyonso ils ont la Bandalungwa Lingwala Barumbu commune de Kinshasa Kasavubu Kalamu Lemba Ngaba Kisenso Masina Matete Njili Maluku Mongafula Ngaliema Kitambo babalaba nyonso wana équipe ya riposte ekoleka otala bato baza déjà la maladie pe na bato baza nzinga na bango ba famille ou bien ba camarades na bato bango bakena kotala mingi comme ça ko sala bango dépistage to ba bango pe so baza la maladie so bango pe baza la maladie allez tout pe mon traitement bazu bango en charge et puis c'est comme ça que nous allons combattre cette maladie donc bato ba comprendre que ils allaient lutte oyo mbula matari aza ko sala aza ko mener pour ko kanga maladie wana et poussa na mingi te bato bakufa mingi te lokola na bamboka mosusu lokola na Espagne lokola na Italie. L'alimentation est aux ala kangama et aux ala oyo na kati ya commune ya Gombe mais l'alimentation mosusu oyo na Malemba na Bakasavubu parce que lelo na Kisasa l'alimentation ezali partout na ba commune nyonso alors l'alimentation oyo na ba commune wana mosusu en dehors ya Gombe l'alimentation moko aux ala kufuma te mais oyo na ba commune mosusu il faut pas respecter distanciation sociale et puis ba kolo ba alimentation ba organiser ba accès pour da batu bazala confiné te bazala ko tutana te na kati ya milongo bango ba ko sala pour ba kota na magasin mais en ce qui concerne l'alimentation oyo eza na kati ya commune ya Gombe ekozala nyonso ya okangama
pour permettre bato la bandaku pe équipe ya riposte et ko kuta wana ndaku pour ça la bango dépistage. Ba service ya gardien je ressens normalement exemple salamoko il y a presque paramilitaire bango ba ressala azana pour okingela ressala musala normal. Bon, na ba mesure nyonso et ça marala mokili ba exception et ça la ezanga raté bato bazali autorisé il y a ko circuler na commune ya Gombe pendant période il y a confinement il y a quarantaine et sengeli baza na badge wana biso awa na hôtel de ville nde tokopesa yango et puis ba catégorie oyo bako circuler ezali bongo tax force présidentielle et tax force il y a ville de Kinshasa pe lokola administration publique mais service minimum bato moke ezali bongo bato ya société il y a régie des eaux ba technicien bako sala ba panne bako sala ba entretien bato pe ya SNEL bato pe ya ba banque ezali à travers tout le pays. Bien, Kinshasa, la banque est allée. Bateau, il y a banque, il y a besoin, il y a service minimum, à niveau, il y a service informatique. On a là, pour valider le paiement sous parce que l'économie doit continuer à fonctionner. Alors, il y a une société à télécommunication. Il y a des journalistes, mais il y a on a circulé en Gombe. Il faut oser un badge. Badge wana tumanopé sango à partir de lobby. Mingi basi basi ba demande na bango, ba demande des arts des là. À partir de lobby sco tumanopé sango ba badge.